Ancien président sud-africain Thabo Mbeki alobi que M23 est organisation plus populaire dans la République démocratique du Congo. Alobi ngolo il y a interview moko à Kodeki mokolo alobi akumisi ba prouesse si ancien président Joseph Kabila Kabange et zalaki erreur pour naye na ba congolais kolongola immunité naye pambate et ko résoudre problème moko te biso na kanbe lelo to sali papier analyse na ndenge bango babombaki Joseph Kabila pendant tout ce temps. Et c'est que na média Peter Tchani, journaliste engagé, proche Moïse Katumbi, a lâché Moïse Katumbi. Alors bien officiellement, plus jamais Pambate a kokiko digéré Moïse Katumbi, ayo kanana Kabila, penananga, pobasima manduki, baya koboma, lisusu ba Congolais Pambate oyo, ezali ko salema sikoyo, ezali soni, pasipe mawa bokolanda intervention na ye na kati ya édition ya mokolo malelo. Ministre ya justice Constant Mutamba na procureur près ya cour à cassation firme vonde bambwakela ekeye zongi tozali koyeba na te nani akofunda nani akokanga nani ezogo ke lokwa théâtre soni pasipe mawa batata mikolo na ba institution bazosala makambo pe ba okumelango lokola théâtre. Thabo Mbeki, ancien président sud-africain, a bimi dans les médias pour pesa ba leçon na République démocratique du Congo en parlant d'ailleurs na makamozali koleka alobi pona ye M23 ezali bongo organisation ezali plus sérieux awa na République démocratique du Congo to yebite Thabo Mbeki azali kolobela Congo Brazzaville to kaka Congo oyo ya RDC kasi bolanda. Ce que vous devez savoir, c'est que le M23 est devenu l'organisation la plus populaire au Congo. Monde nenge zali ko kende mikolo yo soki otali ba signe de temps okomona ke eloko nyonso oyo ezali ko salama contre population Nzambe azali ko frapper d'une manière ou d'une autre. Mikolo bomoni Macron tangu alingaki akita na avion batindiki ye na mwasi na ye esali boucan na escalier ngasi mwasi na ye aboyi babenga yango ba signe indien eza lokola yombo na football pamba te Macron hypocrisie o azali nango na Rwanda eyebana deja lokola awa na Afrique batu oyo baliaka mongo ya RDC ba désarmé te ba oyo ba bombana tovlali tolamuki lobi Thabo Mbeki ancien président sud-africain Thabo Mbeki alobi que pour ye M23 ezali organisation la plus populaire ya RDC kutu président Tshisekedi azali entouré kaka na batu ya tribu moko baluba le reste ya ba congolais bazali batu ya M23 na yebite soki Thabo Mbeki azali kolobela Congo oyo wapi abakisi lisusu problème ya RDC ezali depuis indépendance balumumba na bakasabubu bayebaka ko gérer question ya tribalisme te yango esali que population bakabona ba intérêt à la diversifier pona Thabo Mbeki oyo ayambaka ba politicien ya République démocratique du Congo na Saint-Titi na 2003 et si kanini basala constitution et si kanini Kabila a continué kozwa pouvoir et si kanini ye akotaki na copie ya République démocratique du Congo pambate batu oyo bayambaka batu pambate bazalaka toujours na ba intérêt sima ya ba hospitalité na bango Thabo Mbeki alobi ezali erreur munene ya kolongola immunité ya Kabila pambate et ko résoudre problème mon côté comme si ba sénateur ya République démocratique du Congo bazalaki mayele te yende aleki batu nyonso na mayele il faut tout la vérité problème ya Congo et kozala résolu bien sûr na ba congolais mais biso moko pe ba congolais toyebi banani bazali infiltré Joseph Kabila sorti na ya liboso asalaki yango bongo na Namibie na Windhoek maloba ya liboso alobaki M23 ezali aspiration ya population boko se rappeler deuxième sortie na ye tangu awuti na ndaku ya Thabo Mbeki nde abimaki pona ko expliquer batu que problème ya Congo ezali ye moko Félix Tshisekedi bo se rappeler na interview oyo accordaki na média sud-africain troisième sortie na ye nde Joseph Kabila a s'érigé comme libérateur
na message oyo asalaki na peuple congolais aye nango na 12 points na kati ya 12 points wana ya liboso kokwesa dictature kasi likambo ya agression rwandaise na bato bakufa na este ya République démocratique du Congo etalaki ye ata mokie te toloba lisusu nini mpo na République démocratique du Congo biso bakongolais tozotalela tozozimele kasi bapoliticien esengeli bayeba ke congolais azali zoba te mayele lisu likolo ya lisu keyo oui nyonso oyo tozali kovivre na République démocratique du Congo ne mwanda ntemi pour la plupart asi à loba yango surtout origine topé nationalité Joseph Kabila bolanda extrait oyo. Écoutez, quelle autorité? Kabila, un Rwandais. Kabila, vous n'avez pas été voté. Quelle autorité? Quelle autorité? Quelle autorité? Vous voyez que moi je ne suis pas au courant spirituellement de la réalité. Alors, quelles autorités? Kabila n'a pas été. C'est un Rwandais. J'allais dire une chose grave. Mais pour des raisons de pudeur, je ne dis pas. Non. Écoutez. La magouille avec Vital Kamerhe, que je connais bien, est contre le peuple congolais. Ça permet aux Rwandais, Hippolyte Enambe, de continuer à diriger. Mais Hippolyte Enambe dirige ce pays en tant que qui? En tant que Rwandais. Donc vous les Congolais, vous acceptez de diriger par un Rwandais. Le Rwanda au Rwandais, le Congo au Congolais, pour moi c'est tout. Si vous ne voulez pas, moi je remettais le rapport aux aides du ciel que vous avez remis la RDC à des imbéciles. Journaliste engagé Peter Tiani a lâché Moïse Katumbi à l'obit que tant qu'il y a coalisé na Kabila nananga pour na ko simbela ba Congolais manduki ako accompagner Kaye jamais à l'obaki yango na télévision au cours d'une émission extrait de yango Bolanda. Politiquement des gens qui changent la vie des gens. Différents ses alliés. Les politiciens sont des aventuriers. Oh, ça c'est fort. Pour le pouvoir, ils sont prêts à tout. Non. Même le sang de Congolais. Kabila comme rebelle. Nanga comme rebelle. Ceux qui ensemble, la Kabila na Nanga, c'est sans Peter Tiani. Non, le baron la TV pour la Congo. Peter Tiani. Je communique pour Kabila. Pour Nanga. Au bazo pour Malatuna Goma. Au bazana Kagame. Nga Peter la Bundisa Kabila. Nga Peter la perte de camarade ba Ndeko Batu. Nga Peter la Sala Boloko. Moïse Katumbi na boy. Dans le baron la TV. C'est là non. Tout ça. Mais si vous nga na zaboy na okufa mobola. Mais comment t'es? Je ne le ferai pas, John. Ma conscience ne me permet pas de défendre Kabila et Nanga. Je ne le ferai pas. Un peu cet exemple. Okay. Olivier Kamita, tu as dit que Kabila a Olivier Kamita, tu as dit que Kabila a Goma. Il y a Kabila Zabi. Olivier Kamita, tu as porte-parole à Moïse Kato. Mais nous avons constaté ça public. L'entourage du président Moïse a fait une grave erreur, malheureusement. Mon leader n'a pas entourage à Fatih, entourage à Moïse Katum, entourage à Martin Fayulu. Mais pourquoi tu as dit indépendance? Ok, il faut soutenir Félix. Tete, et ça mituna batote. Qu'est-ce qu'il y a là, c'est ça? Mais je vais intimider la bataille. Très bien. Le président de la République comme le Félix Tshisekedi. Drapeau Lati, symbole de l'unité nationale na Congo, comme le Félix Tshisekedi. Olingayete, Nzambe muta décidé Bongo. Mais c'est le président Félix Tshisekedi. Vous voyez que le Binini, yo sombinga. Yo kutu le bibi na komi boy na yo. Jour à souka ngana mona yo, en 2021. Na makambo réconciliation. Tant au Katumbi banel baye, président Félix Ayambara biso. Et ça jour à souka ngana yo to kutana to solo la. À part nos positions, to banel kutana chaque. Numéro de téléphone on a zara nango za Vodacom na yo ya kala. To solo la raté, to benga na raté, ngana mona na TV. Yo kangai Congolais azolo. Kabila alobi aza militaire à Kekom. Place Nangaza. Place Bazou Manduki pour babonga ba Congolais. Ndima okufa. Andi bakufa. Tika ngana loba pardon. Okay. Ndima okufa. Mbongo ozui. Ba moyen oza mituka banda kozui. Dignité basomba ngote président de la République. Mobali akufa ya hotel. Ndima okufa. Ngasi ko na ebisio. Yo mona Etienne Tshisekedi. O
oh tata na yo na maboko na makolasi mama nduki te abundisa ba régime yo c'est comme ça na pouvoir individu moko boy pose avec ancien chef de l'état a qui na rébellion a tia mutu na se o to soka ba audio que ba réfléchir photo bomaye que to bomaye te to ça le coup d'état mais c'est pour la ngai ti ko sur la table M23 te ba blo ko na ba do na fallait ko to kende te to silana telemoza mobile Kabila telemi yo pe telemi tribunal de l'histoire ko juger biso telema oza mobile ce qui destin tellement que yo ko tia mutu na se pour la Congo to Congo ebika o tia mutu na se o ko développer biso Congo te Félix Tshisekedi ero yo miyiri baza tellement na mboka oyo o ko développer biso te o ko bigisa biso na maboko ba Rwandais na ba infiltrer basaki na mboka oyo eza mission na yo o ko développer biso sous la minute eza pasi Congo échanger o ko ya après yo ko développer biso yo mission na yo longola biso na maboko ba Rwandais ya Kagame na ya Kabila soki kufa pour la Congo Félix Tshisekedi papa na yo ata corps na ça 2 ans Kabila kanga corps ya Tshisekedi 2 ans libande ya na mboka yote Kabila ko bala biso mamba démocratie te lui kulula atumama Kabila ko bala biso mamba démocratie ndenge asimi manduki ndenge ke na rébellion Félix Tshisekedi mobali ya kufa ya hotelema yo za président de la République Kabila sa mutako fiontola mbanga ministre ya justice kozonga na mokolo ya lobi liboso ya pande ya justice a lancé message na firme vonde oyo bazali koluka kokanga ye pona enquête songolo alobi ke ye soki azali na posa na ye aya kokuta ye na bureau na ye ba détail bolanda na élément oyo proposé biso par Faso Kirombe olobela bangoko zambe ya bakoko na nga makasi koleka banzambe dossier détournement ya 39 millions ya mbongo ya l'État ezali koyebana te ezali flou makasi kino lelo oyo opposition na yango eyebani te cour de cassation déjà basengaki balongola ba immunité ya ministre ya justice po esengeli eleka liboso ya bazuzi bazwa éclaircissement na esika mosolo oyo ebi na kokende kasi kino lelo oyo ministre ya justice azali kokende te ministre ya justice asali video na palais ya justice esika nini asangisi batu ayebisi bango ete bokende koyebisa procureur akotikala komona nga liboso na ye te soki bazali na posa na nga baya kozwa ngai na kati ya ndako to mpe awa na palais de la justice esika nini nasalaka mosala loin de faire oyo ekomi makasi na kati ya bainstitution lolenge ezali kokendele ezali normalité bato oyo bazali sanse ya kotia mibeko bango na bango bakomi kobendana bango na bango oyo akize bayibi oyo akize alobi ezali acharnement po balongoli immunité ya bato na bango balongoli immunité ya bamambre ya ka politique na bango nde yango wana bazali kolandela ministre ya justice tondimela nani population akomi confise population azali koyeba lisusu te nani oyo esengeli ye apesa confiance tozali kotelela pe tozali kojimele po ndenge azali kokendele pardon mbadi suite na yango nde population azali kozela population congolaise bazangaki baloba te par rapport ya conflit entre ministre de la justice na procureur près ya cour ya cassation bolanda bango bazali na micro ya Faso Kirombe olobela bango yango enga naobanga prison te naza prêt alobaki ete nakimi à partir ya Tanzanie olobela bango ke na ye koaffronte bango ezali kodefie procureur général ya cour de cassation to mpe ezali badroit oyo ministre ya justice maître Constant Mutamba ayebi ne aboyi alobi akotikala kokende te population ya Kinshasa moto na moto azwi yango na lolenge na ye pe apesi baavi na ye reke Congo elingi batu oyo baotambola na busolo te pourquoi parce que Mutamba kobanda komi place aza wana makambo ebele ezongi na nzela siko bapapa wana bazozwa batru ya koyiba te yango nde bakomoluka paru bakoyisa Mutamba biso toza ba jeune congolais mon frère nazo ebisa o Dieu me voit Mutamba basimba ete batika mwana mboka asala musala soki basimbi ye biso toko se révolter parce que justice ya mboka ezongi na nzela bato ebele baperda mapango bazwi yango ozo comprendre Mutamba azobunda mpona makambo evanda na nzela siko bamiyibi oyo bazo se retrouver te bakomoluka paru bakoyesa Mutamba mpona wana biso tokondima te lo asali wana aza kodefie justice badefie yango tata oza ministre ya justice
yo mo dango bengisa non ba to ela interpeller intel bango tu bayaka ko mikisa yo expliquer lo ni ngwa sali yebe lo esera ke fala sala ke ne ko expliquer si c'est vrai azwa ki mbongo ana to azwa kité ko ba yeba vérité bimala ke oui azwa kité mbongo ya prison nga sana kisangani kuna te yem azwa ki na ngoto te bimaki te to ya zwi da courage ana ngana kende te na banga be prison te se ka yebi makambo ana o banga ne yo tango yebi o yibi no tata ba bengi ko ke no ministre o banga ne o ki o se expliquer te mbongo na ezaki bo to yo mo taba minene wane mabe mais nous population plus on parle de la population tout le monde a acharnement parce que document ezaki en fait batika na public pour na moto nyonso to atanga mona to moni place moko te de tournement la signaler et ministre de justice ya finance yem donc gérer mbongo alobi mbongo pe bibite donc ya wala vraiment mais après de faire na institution pour na mbongo maintenant c'est lui le garant de la nation ce genre de choses il faut intervenir il faut akotaka makambo avant kotika te l'institution babundana aussi longtemps que lui qui est garant de la nation il est cherché de veiller sur les institutions ministre wa tala biso bazo seka biso eza bambasoni procureur général pour la cour de cassation la ministre de la justice babi balé ba censé à veiller pour na bon fonctionnement de l'institution et aussi maté après de faire problème non alobi na koya te alobi na kokende te sikoyo pour la biso population tout wana population mo dezo mona passe ya mutamba ndenge bazo baki a détourner mbongo alors pour ngala olandango bien sona ke na source dossier ya mutamba eza batu moko nde moto provoquer dossier wana et pourquoi va provoquer dossier wana pour ba yebike oyo balongoli unité ezali mutna bango en plus eza sur la dossier ya matata ponyo ba koti groupe ba député wana batu wana ba koti groupe ba créer dossier ya mutamba vous comprenez ba créer dossier ya mutamba. Est-ce que le ministre a devant justice à royauté? C'est ça normal. Pour mon compte, je suis bango gouverneur à banque. Je suis Moutamba. Je suis dans président assemblée. Gouverneur à banque a bien makambo wana te Moutamba ibi mbongo te. Mais comment bango bazo chauffer kaka de kamwana kaka Moutamba ibi mbongo Moutamba ibi mbongo. Mais voilà c'est pas prof na de la télévision mbongo yango to ba papier yango ke Moutamba ibi mbongo yango. Vous comprenez? Moutamba et le réseau baki akoya te po ayebike asali eloko te. Ya yebisi bango ni. Ngana oya te. So bo tinda ba soda na ndaku, ba ko so na ndaku. Alobi yango. On va défier justice là. On va défier tout le monde pour qu'il y ait un bengi. Bon. Ok, ne se présenter pas pour qu'il y ait. Il s'agit de Zabongo, il s'agit de Zabongoté. Bongoté, il y a eu déjà au Kenya. C'est que les arrêts, mais c'est à solo. Pour la population, c'est à solo. Il y a eu au Kenya. Si on a qui solo, on a solo, il y a eu bakete, et Zabongo, mais Zabongoté. Maintenant, il y a eu bengi, pas pour qu'il y ait. C'est que c'est à solo. On va bengi, on va y avoir un mongo et boumi na mboka. Mais si quoi, yo boy na koya. tozali kotala toujours mpe kojimele mpo ndenge ezali kokendele pardon badi mingi mpe basengi intervention ya chef de l'état esengeli okota likambo mpo ndenge ekomi kokendele pardon tokoyoka sango nazozela a justifier papier na ye nyonso oyo azwi malhonnête. Voilà, enquête ete nazozela nanu baenquête na ye esila moto oyo aza objet ya baenquête akoki koinitie action contre le ministre de la justice. Israël Kantou yende a commis nouveau numéro 1. Il y a police, il y a ville, la province de Kinshasa, à ce qui va fonctionner, lobby. Là, il y a cérémonie, il y a remise et reprise, des détails, il y a un rapport à signer. Face au qui est rombé. Remise et reprise de Salami dans le commissariat provincial de la ville de Kinshasa. Les nouveaux commandants de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Israël Kantou a joué officiellement fonction awa ya kokamba ville ya Kinshasa ba policiers nyo surtout na se ya maboko na ye na se ya pouvoir na ye population ya ville ya Kinshasa esengeli koyeba ete kobanda lelo sécurité na bino na babia na bino nyo surtout
esengeli abatela yango ezali commandant Kantu oyo azalaki nommé epai ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yende a remplacé général Blaise Kilimbalimba oyo azalaki kasi balongoli ye engumba ya Kinshasa eza na bakonzi engumba ya Kinshasa etambolaka na mibeko tosa bakonzi ya biso tosa mibeko na biso tokotambola malamu soki yo osemettre en marge ya oza extravagant oza insolent indiscipline na bakonzi ya koboya kobeba bitoto ya mboka okokela biso na nzela donc toza na ngonga mingi te vie tozovivre lelo tobikala ngo malamu tobika banda kala tokobanda lelo ti kokoma le 15 ya mois ya juin alingi mwana nyonso aza ya Kinshasa totambola na bomoko na kotosa mibeko ya mboka na kotosa bakonzi ya mboka kasi général Israël esengeli koyeba ete badefi ezali ebele awa na capitale oyo esengeli oyeba na kopesa solution mpona kobatela population ya ville ya Kinshasa bana ya Kinshasa bazali na problème ya bakuluna moto abujaka azali te soki molili ekoti okoyoka deka moto akatisa te moto aleka te ba élément ya police bango moko barekrite baoyo babengi baéclaireur batiaka bango liboso mpona kokanga bajene surtout garçon batambolaka te na ville ya Kinshasa ezala na moi ezala na butu soki bamoni yo eloko ya liboso bakosala babotoli yo biloko nyonso to ozalaki na yango batie maboko na poshi mbongo telefone ekomi ya bango papa Israël tala mosala oyo ozali na yango chaque jour braquage ekei ezongi na ville ya Kinshasa population azali kovivre te bakamiste bamoni pasi chambre froide emoni pasi baalimentation nyonso ekomi na yango ya bacriminel oyo bazali komenace to mpe bazali kotia population mal à l'aise nyonso wana ezali mosala oyo esengeli osala na ville ya Kinshasa po population azala na kimia na kati ya capitale ya République démocratique du Congo. Entre temps tosouhaiter mosala malamu awa na ville ya Kinshasa. Na Kinshasa lelo ekomi système ya filma biblia toboite liberté de la presse, liberté d'expression ezali garantie na constitution, mais kasi est-ce que ko filmer mutu na ba position ya mabe sans constantement na ye biso to ko tuna question na pona ko yeba expert juridique moko a expliqué biso awa. Bon, droit congolais ils ont évolué. Tous en droit numérique et tous en ba jurisprudence et belé il y a libanda ya mboka droit de l'homme et tout ça. Normalement qu'on enregistrer mutu sans consentement n'est pour violer d'abord droit privé naé parce que d'abord yo mongo lobby sans consentement consentement ils allaient le rôle à accord ya mutu andimi neti boye ouye na bureau lobby maître est-ce que na ko sala interview na yo soit maître est-ce que na ko filmer yo maître est-ce que na ko enregistrer yo consentement ezali couper sa autorisation ya ko filmer na ya ko enregistrer na ya mwana so na ko définir mon consentement donc motu déjà bakoki ko enregistrer été bakoki ko filmer été sans que y andima. Donc ce qui moto andimi te yo ko enregistrer été parce que violer droit privé naé. Mais il y a des cas où bakoki ko enregistrer moto. Il y a des cas où bakoki ko enregistrer moto ba cas ezali ebele. Mais na ko citer quelques cas. Na cas oyo par exemple ozali séquestré. Ozana posa ba preuve. Tozana posa ya ko aider police aya ko localiser au place yo ozali. Okoki ko enregistrer moto. Parce que les état de nécessité. Les osenga yo ont enregistré. Et enregistrement est justifié. Mais le principe pour ceux qui ont ligne quoi enregistrer, il faut qu'on ait autorisation. Ceux qui ont une autorisation, tu as enregistré sans consentement na au lobby na terme français, sans accord na ye, ils allaient violation. On violait Mibeko, on violait la droit na ye. Mais on peut enregistrer mon tourné na lobby na tangi exemple, il y a cas d'état de nécessité, na cas d'état de nécessité,
okoki ko enregistrer moto ou soit ozali na poso zo preuve songolo pakala okoki ko enregistrer moto. La constitution garantit la vie privée ya moto. Oyo mibeko na biso ezo protéger. Tant tozoloba droit privé, c'est-à-dire vie privée ya moto, ezali intimité na yo, ezali makambo na yo oyo ezali na publicité. Constitution d'abord azo protéger ya moto. Alors, ce qui moto a violé mibeko wana, violation ya mibeko, conséquence nango ezali sanction. Moto a violé mibeko, il faut pas sanctionner. Sanction ezali, ceux qui ont violé mibeko ou enregistré moto sans consentement, moto wana se sentir lésé, à se sentir touché na intimité na ye, moto wana zali na possibilité ya ko saisir justice pour que ba sanctionner yo na acte to na comportement ou yo opposé. Avec Jimmy Mukeli sans filtre éditorial, il y a rédaction, il y a KNB News et si quand on analyse actualité, Kabila Kabange, désormais rebelle, to allié, il y a M23, biso, to peut ce qui analyse, biso peut ba détail, ce qui bolanda entièreté, il y a extrait au Tozali, ko peut sabino, bokene na chaîne YouTube na biso avec Jimmy Mukeli, bo s'abonner kuna nde tuchaka en intégralité ba analyse nyoso, to sale la kabino. Soki ezali na président moko to ezali na muluba moko tikala kozala tribaliste te, c'est Félix Tshisekedi. Au-delà de nyonso parce que na mboka oyo tozwa pouvoir ya Bangala, toyebi keseke armée na tango Bangala, tozwa pouvoir ya Bakatange, toyebi keseke armée na tango ya Bakatange. Et puis lelo oyo beaucoup ko yebisa biso te que armée eza ya baluba, beaucoup ko yebisa biso te que ba service nyonso eza na baluba. Aussi longtemps que na ba service wana muto ko bana na grade général te. Moka na biso il faut to yeba intelligence ya banguna. Tant munguna yaka eloko liboso aboka kako ezali venin a diviser bino non contre bino. Bota la classe politique à l'élo. Est-ce qu'aujourd'hui, Denis Sanga, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Toba Misusu, bazali fiers de la rébellion à Kabila. Eh bien, ceux qui bazali fiers, c'est le moment de la région de Goma. Nous allons les clair au Kiti Rwanda, là au Koti Rwanda, Malamoro, na Giseni au Koti. Donc, cessez de nous parler à un dialogue stérile. Cessez de nous parler. Il y a tout ça un pacte pour la paix au moment où vous avez que vous avez un plan vous allez exécuter vous avez que vous bêta et vous raté vous avez un pantin politique au tien avant pour distraire la population vous avez un élément vous allez militaire infiltré par Fandiwana vous avez une information il y a Kati et puis quand ça a évolué ça dit tous ces gens là vous doivent la loyauté. Mais tant que Félix Tshisekedi n'a pas tout naïe, mention spéciale, na professeur Eberan Kashmir Kolongele, beaucoup l'ont sous-estimé tant que qui fonction, il y a conseil spécial en matière de sécurité, il y a République démocratique du Congo, il y a RDC. Mais savoir-faire, il y a professeur Eberan quelque part et jouer beaucoup pour atténuer et pour la guerre. Bon, la guerre est éminemment économique. Il fallait Moutou Azali qu'on maîtriser danger économique parce que tout y est dans le monde à droit. Bazami balemi ça tout est oh bazali qu'on maîtriser tomber on va kotisa masolo ya oada na mboka na biso. Ba spécialiste comme avocat d'affaires. Les gens ont pris le temps de se moquer de ce monsieur là. Mais va éviter à jouer rôle moko prépondérant pour na kokende vers ma partenaire politique, ma partenaires étrangers. Oyo to ko ça na bango deal. Comme la souka édition lelo nazaki na plaisir ya ko présenter bino yango deuxième jour ya semaine biso KNB News to ko continuer ko travailler
pour na kopesa bino ba information ya solo tozali na ngambu ya Congo, tozali d'abord ba Congolais avant kozala ba journaliste eli koloba que micro pe ba information o to pesaka mingi ekendaka na sens que population ya République démocratique du Congo a se retrouver pe biso to ba bongo kozala wana roi ba sinzili to pe ba sentinelle o ba ko yeba ko alerter bino à chaque fois que problème ya mabeto ya malamu ezali na cadre ya musala na biso neto monani lobi na bino avec le même plaisir ekiyo oui magazine